Udamuntu! Udamuntu! Bona nini abibina tanga boye? Nani apasa ninja abibina tanga boye? Udamuntu! O kogi ko pesa na yete? Caporal! Konsila gai. Sikela kengela e. Na kengela na mo konsila baroko. Na joma na mo konsila. O commandant, banda lelo boloko na ngai isili nakoki koyingela lisusu na boloko na bino te bulangeti na bino yango wana. Sola Konsila ngai. kamata ye zumzera bo Alo tomo na konsila ngai. Udamu. 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 Oh, Hey, Sola, exame direto, exame aqui, kamata ye zumzera bo. Noki. Noki. O commandant, soki yo moko ozali na nguya ya kozongisa ngai na boloko, kamata ngai yo moko ozongisa ngai na boloko. Nakeko benga. Mamuso sago ya. alo tomo na konsila ngai. Mwana na ngai soda, Wayo mudamu. ngai nzoto elembi nakoki lisusu kotelema te nazali na bokono. Ozali kobela ni mudamutu. Kingo evimbi nazali kokoka kotambola te. Bo caporal. Kons. Tikala kobela mudamutu. Na kai kobela konsila boroko. Na joma na mo konsila gai. Mudamutu singa tokenene na hospital. Tangai minyolo. Noki. Nami sangai. Saraki. Ndule timba sida zumwela
Papa vovendinga ku trama se bendera ku mukiriza lepi na nkumbe tate mwane mwanda veren. Amen.
ba papa ba mama ba jeune to milungula na kati na munyororo yo tuzare ne yango poate mutu mususu aya kutungila yo ndako ezala kama pasi soko atungili yo ndaku na kati na ndako wana ozali locataire soko yo moko bengi yene mason yaga kutungila ndako wana nde ozali yo moko propriétaire na yango pamba te oyo maso bengi ye akufutama soko to jiri mutu mususu ali na pesi yo ndako wana vana kuna mte mokono wana ngana kulinga na yakubimisa yo ndako wana izali ya yo soko ya ye ezali na kuna ye pamba te alubie mukolo mususu ngana za ukadana ngai na kisangani na ke kusala kuna na tikili yo pangu nyoso tu izali na mutuna yo esoko apesi annonce ikengai na zara kujunga na mukolo boye okutikela ye ndaku ube kutikela kuna nakati pamba te izali ndaku na ye nzambe tata nkoli yezo ni musantu totia ye locataire te ya solo tomoni ete tozali ku dépendre na biso moko te bon sengi bulimbisi oyo tozali kulubaka mokolo na mokolo bokomona efficacité na yango soko tosengi bulimbisi pamba te ti na mokolo malelo tozali ku dépendre na esika mosusu tolinga te ezali ndenge wana na musuni na biso na mulimu na biso tozali ko dépendre na bato mosusu soko tozalaka libre nde maoyo makusala kabadinga nde biso tokosalaka yango kasi lokola tozali lisusu bato na boloko et pourtant nalobaki oyo alobi banganga nzambe balungi na kati na mokili mobimba bango balubi na biso ete bien éminence bobusana te de bino bozalaka na bino bato ba boloko botikalaka na kati na boloko na bino 4400 ans matuna makendaki na batata wana na bamama tosalaka de kamunini ndenge tosi toyebili ete nkolo yesu ayaki po ate asauve biso mpo nini biso totikali na boloko réaction talaka autour de vous-même talaka okomona ete luzana bino bantu ba boloko pamba te bozali libre te ya solo bozali indépendant mais vous n'êtes pas libre mawa lelo 31 ans simana bojue indépendance na biso mais pas na biso isili na noté mpase na biso izali kaka kenda ndenge na lubaki Liberia lelo izali susu mbuka te pamba te basi bapanzaka nyonso tu okomona mokonzi kuna te lobe te bato mosusu bato bazali kokengela bango moko mokonzi mozali te mpona nini pamba te tozali kodépendre na bato mosusu lelo oyo batata na bamama mokumba epesamani yo na ngai nde tosenga bolimbisi pamba te tolinga te likambo ezali esika wana na banzembo nyonso tu na sina oki ya solo likambo na biso ezali kokende kaka bi esika wana tokosenga bolimbisi po ate solo baokela biso mawa sino tokomi boma lokola basusu lokola banyama pamba te tozali kotala te makambo mazali kolekaka nalobaki lobi ete malamu nde tobondela makasi po ate bookani bozala soko bookani bozali te nayibi te totia mabolongo na biso na mabele po ate tosenga na nzambe tata nkolo yesu ali mosantu akisa mitima na bato oyo baza kotambulisa biso
soko bo kan bo sana bango te bako me mena bisu ka bele makamuna bango ale to sala boye bisu pe lokola to kumina bisu lokola basusu to zali na position te to banda ko boma wa bako ba vandi na bango to banda ko boma e ndenge zalaki na Liberia eh bien banda tangwana ko buso la nouvelle colonisation oyo tozalaki na yango ndenge tomoni na bajeteki basali soro mai na miso soko na tali ndenge bakangaki papa ndenge basalaki papa c'est-à-dire nazalaki lokola moto ameli soko eloko nini mawa esali ngai makasi ezali théâtre kasi ndenge nga namoni naki ndenge banyokolaki biso tozwi indépendance le 30 juin 1960 kasi ti lelo bato bamoni biso kaka lokola biloko bizangi ntina mpona nini tosi tomesani conduite na biso il faut mutu mosusu adikte ngai sala boye alors nga nasali luba boye nga na lubi boma mutu kingandi nage uboma ye pamba te nazali na mutindo oyo yanga moko te mutu wana soko alobi ale lelo nga na lingi yo disuta sala boye abie asali yango ndenge lingi ye bokonzi na biso wapi indépendance na biso wapi tozali kaka ti lelo na minyorolo ya satana tosenga bolimbisi tomibongisa maoyo bateyaki biso lobi na maoyo bateyi biso lelo izikia ndenge bookelaki ya solo pamba te abebisaki azwaki mpasi wana azwaki mpona ntina na itumbu oyo nzambe apesaka ye pamba te abebisaki biso nyonso tozali awa tozali kaka bato mabe tosenga bolimbisi tokokaki tata paser ateyaki biso malamu mpenza tosenga bolimbisi tozala bazoba tozala bato na mayele tokangama liboke mpate tobongisa soko tosengi bolimbisi nsima na bolimbisi solo makambo na biso mabongi mutu mwindu banda tangu wana bakomona ndio solo azali mutu mais sinon lelo malgré l'intelligence malgré bas savant na biso kasi nous continuons à dépendre des autres malheureux de le dire et ezali soni mais tosala nini tosenga bili bolimbisi soko tosengi bolimbisi nsima na kosenga bolimbisi na biso rien à faire ngai na bandaka kobongisa pate tobongisa bajeune na biso baoyo babumbani basava na biso batundi esika wana banda 63 nazalaki kobongisa soko natali eh bien nabongisi pate bopesa ndakisa na ntango ezali kuya lelo oyo le 13 octobre 1991 bamama batata le 22 na sanza eleki na lubaki ete tokomi na Carrefour wana attention okooka kubenga maya ndenge na ndenge banani bazala kubenga kabiso tala kaka esika yo ozali yaka paibo yapa nanga yawa vraiment ça va kuna kokenda te eh bien yo soko discerner te okamati nzela olandi oge kokotana likambo mosusu yango na lelo na Carrefour biso zali attention na le yango na le 22 le 23 tala makamazalaki
ya solo nzambe tata nkole yezu musanto abatela biso pamba te ezali kusala nga mawa tomona kaka ete tozali kutambula kabele boye mwana papa Simoki Mbangu zala na esika na mutu wana zikia mutu wana asengaki bulimbisi nzambe abakiselaka emibu biso nyonso tozali na bokono mutu amalamu azali awa na kati na mokili mwa biso te botungili nga ndako ndenge bolingo na bino izali papa Fambanza soko yelobi tokoye kobongisa ndako yango abien nakandisi na kati na poso oyo ndako nakanda kota kuna mpoa te nasepelesa bino pamba te ndako wana ezali ndako na ngai te papa Simoki Mbangu azalaki kulala na libanda esika wana tangu azalaki mwana moke nalobaki ndenge ntango bapeselaka ngai lopango wana na 48 batata bazali awa baoyo bakendaki kusala mosala kuna bango bamonaka esika wana nde ezalaki mabe ezalaka depotoir moko monene mai mazalaki kubima na mabele kitoko soko bake kukata banzete kuna na selembau zala kubenga matangu wana Sinalco bakumi wana bakitisi banzete basukuli mai bafungule basardi na miloko ndenge na ndenge bale babwaki babwatu bake komela mai ale bakamati nzete na bango baye na kisasa tangu tomonaki yango ebi esalaki pasi mais pona nini ye gouverneur apesili biso lupango esika mabe boye soko nalingaki nde etekamaka nde kodoya kusumba esika mosusu kasi natalaki nde esika tata na ngai alalaki nalobi natikali wana lelo oyo botungili ngai kabakata ndako kukanisa te nde bato nyonso baza na esengo na ndako wana bato balingi komona ndako wana te lokola bosi bopesi yango na papa ya solo tokenda kokota avant nde papa Fambanza ajunga na nkamba abien tosi tokoti na ndako wana malgré posa ezalaki malamu nde tozela papa kulutu kasi tolingi nde atikala mwa mikolo kuna biso tokenda kufungula yango ezali kaka ye tolungwa na kati na bandako ya kufutila muntu mwindo akumi na pasi tala kaka na makama za kuleka na kati na Afrika kaka te nalobaki soko tokai kuna na pai musika kuna okutana kuna na Haiti ba haïtien lelo moyete batata na ba mama tomi bongisa tozala prêt dika momoko kusala ngai mawa to busani nde ngai nazali responsable bobe azali responsable et to kamata tata surveillant azali responsable na musala oyo pesa mani ye na nzambe nalobaki ete to minimize musala na mutu te tozala solo bana oyo to créer unité moko ya ndenge mususu pamba te ntango wana soko to tuti di bondeli nzambe abukili biso kaka sous les champs
nzambe azalaka mosika na motu te. nzambe azali na biso esika nyonso tozali, pamba te ye ayibi malamu nde asalaka biso na lolenge na ye. yesu aye kokonfirme alobi na biso ete bato mibale misato soko bayangani esika moko na nkombo na ngai nazali, tozali awa de milliers tozali awa des milliers de bato. Donc soko totuti di bonde biso nyonso tozali mutima moko sur le champ. Réponse ye kasi likambo nini ezangi biso bolingo.